Orchestre évolue à tes pour l'année. Orchestre évolue à qui? Orchestre évolue pour le loba cri na ngata en loba. Na kangingolo na ba poali na omono yembi hein. Kasi évolue à ite bo yembi poali. Non évolue à qui? OK, ce na yeli susu. Kini telemi ni awa le cycle kasi bisoti. OK. Na yeli sune lo mususu ale swana na ye. Sapata fi mo gi swana na ye. Ngala zoli la camarade na ngai te mais ndeko na ngai. Oto bandi na ba 17 ans, to lani na ba carton, to lali bisika na bisika, to souffre à danger. Ah Jacques. Même pour la JC yanga dia ninga zolanda yo. Isa nga dia un mot la circonstance oyo. On peut encourager. Tozali biso misato. Grand frère na bisezaki wana ngadia. Mais banda matangi banda na bengana ngate. Nazapi na moi koyebisa ete abengana nonga te nazapi na moya koyebisa ete parce que le somme ta kofika azaka bien hier zako linga mbongo mingi azako kabapete donc ayi mabongo makasi kwa kabelo penza foni okwama ko somme ta kofi bolo baka malamu na ete ouais c'est ça aolia pe mingi ba défaut na ye. Mais c'est un homme gentil, très bien. À Sexaka, Tabovandi, donc c'était bien. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins, là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Media TV. Là, on est sur la place de Victoire, place des artistes. Wapepa ilelo toyo kotia plaque toyo kotsa mettre pa imangwa undengi wana ndenga tiki biso lelo ezali enterrement na ye na France yango bandeko a pe na Kinshasa to se mobiliser toza apona olaxa bino bazobsek nini ni pe biso na façon na biso tozolela ya na biso mangwa undengi wana. Donc par là je suis avec Yaloulé, bonjour. Bonjour. Chose dit, chose faite, Lelo est enterrement. Lelo est enterrement. Enterrement, nous allons en collaboration avec à Paris. On va poser plaque Awa. Il y a Kombo Naye. Il y aura des discours. Pour honorer Papa Nabango. Par après, nous allons rentrer. Place au Messana Ikotia. Siège à matin à Kokutana. Na Pozo. Poto Panzana. Est-ce que vous avez relé na baninga bazali banda Bajani Faye Franco ba comédien? Est-ce que vous avez relé na bango? Oui, c'est grâce à eux na programme Bazwaki né les lobbies sur la cérémonie Oya Awa. Tous en relé na bango, bango kuna comme nous avons décalage à 1 heure du temps, bango kuna na 14 heures juste, babandi cérémonie, ba ken na enterrement, bis Awa 13 heures juste, on commence makambuti place au Sukela. Par après, toke ko vanda place tozali ko vanda ya matanga banda maître Mangwa kufaki si lelo kuna ba ba ko bina ko longo bilamba ko matali ko ba mesate te eza to kende ko vanda to vandi to longo pour la place artiste ba boyi attroupement ezala so to longo to ke to vandi place to vanda tout en respectant ba geste barrière au gouvernement singi na biso to vanda ezala makama musique iteni to vandi o amoni heure ne ko ka telema zongi. Si tu repenses. Pas souvenir ni regarder pour na mettre pas. J'en ai de trop puisque son abina de temps awa, j'en ai de trop mettre paille. Il était pour moi le grand yaya na yewana, il était pour moi un grand yaya na niveau art et puis un vieux Yamakasi na niveau ya ba parler puisque je connais presque toute sa famille, baba nanaye tout, baba petit nanga, to zarazara na bango tout le temps. Vraiment, c'est une famille et je gardais beaucoup de souvenirs pour lui. Ça ne vaut même pas la peine d'avoir le temps. Est-ce que beaucoup d'années? Oui. Ce qui a un début d'année, place hier, la mouke, la place que le temps la banne, sur la côte awa, quand azobima a coûté un coin. Ils sont à côté la banne à côté bimi, à côté un coin. L'autre fois, quand il y a qui mbalo, il y a qui tina bureau, c'est ça, on a pris du jus,
hein kaka ndinga zalaka bon en fait nzambe kaka. Comment personnel Mangwaou mes condoléances à Johnny. Merci beaucoup. Il y a les autres moni les autres opposé plaque avec Mangwaou pour na pe bazo kunda. Est-ce que vous êtes en contact na bande ko na bazo ça? Bon. Bato baza contact na bango na artiste comme le yebika neto salakati. O bako sala contact baza contact bo pe baza contacter mais des fois moko na moko to komana to benga na ndenge ni na biso to kunda lelo awa mais bango mo pe basale ba rassemblement minene te pour na banga ka autorité ya mboka donc biso pe neto salaka na moi muke bango pe basala muke obika ke faut respecter ba gestes barrières ko respecter ba distanciation ba to senga biso soki to sala maté biso to li bata média donc to sango to moni ke uzala mabe. D'abord, nous sommes critiqués dans la radio. Tout ça, le tournage, tout ça, le bisou, tout ça, quand on se plaint, on a une vérité dans la radio, on a la radio, on a critique. Mais, comme quelqu'un sait que tu as été pété, il y a une réunion restreinte de Salamaki, il y a un résultat dans le président Massoumpa, tant que papa, père de famille, il faut tout ça la caca, il y a un résultat de Kochaplak. Résultat de Rochaplak en tant que père de famille, si vous avez un pexa, un rassemblement, parce que rassemblement est donc je ne pense pas que réunion est allée pensa ya makasi te. Tala moto kutala na sala minene les érudits kuna sala minene mais lelo ba réunion comme ya muke pona ko panza pena sangwa makasi bato babi ke mettre pas ya kufaki mais tala mo ba réunion to sala dadia uta kufa tala ba réunion salamaki ba far basali ba momoko basali siko pani ba far basalite pourquoi ba bomoko basalite pona nini confinement donc il y a faute na biso tena moment où c'est difficile maman mais quand même il y a Masumu bato nyonso base mobilisaki ya Johnny Lule et Bakata bato nyonso base mobilisaki na oxygène bato nyonso bazali na kati ya organisation wana commission wana vraiment félicitations vous êtes à féliciter parce que bosali eloko oyo vraiment bato bazelaki quoi bato nyonso bazelaki baloba bomoni basundoli maître pai bomoni loko aza na poto bakipe ete mais organisation qui bien à Kinshasa, organisation qui bien Libanda et le mettre pays, mais la mise à terre. Comment dire, on continue. Là, on va vers les acteurs de Chic Choc Loyenge. Là, on voit les acteurs de Chic Choc Loyenge. Condoléances. Les condoléances, maman. Là, vous avez un cache-nez, vous aurez des difficultés pour parler. Boni, Ndengo s'est retrouvé dans. Oui, merci maman Toye parce que les lois de journée oyo kunda papa na biso ya na biso yango moni organisation sama ito kuta na place des artistes pour na rotia plaque et puis pour que nous se rôle kaka awa relation nous aki na on mettre pas relation zaka kinga na epir petit na et puis chef d'orchestre ya nouvelle oyenge pour nouvelle oyenge l'air Chic Choc et Kabwani musique et qu'il y a Al Pacino, Navinga Diadia. Donc, sponsor Bralima et Sengaki, il faut chanter mon copé à Makassia Zala. Pour que côté, pour en sa comédie musicale, il faut que côté à musique Zala, Ndeba Rekritainga, dans Hôtel Chigombe, via Zoakinga, mettre pas personnel, à Zoakinga et puis te démarrer qui Makamunyo Soto. Via nos savoni. Via qui première voix. Via nos savoni. Deuxième, n'a peu première. Orchestre évolue à pour l'année. Orchestre évolue à qui? Orchestre évolue pour tirer le bakri n'a pas dans loba. Na kangingolo, na ba poali na omono yembi hein. Parce que évolue à été boyembi poali. Non évolue à qui? Ok, ce n'a elle susu. Qui n'est telemi ni awa le cycle kasi bisoti. Ok. Na elle susu ne lo mususu. Ale swana na ye. Sapata fi mo gi swana na ye. Tout ça makambo to moi ba classe peut to kende to tsika moi temps mais tout ça makambo pourquoi tu là dans l'ombre boye via kenda yo zo sala te zo évoluer te fallait quand même yo tika na orchestre awa non vient na biso premier ka ke ai mu esprit ya danger côté na moi libération nos amati oh to solat mais vient nga tom da kufi franchement vient nga pe nga za ki on se mba to ya ka kata na no se gabi yo makambo pour nous venir na bina yo na bimana vie wana tsomo ngale na na tombo ki po batebele bolinga boganga po bomundi bato sangani bozara na viete comprendre ba soda vienga na moko musheto azasi kona Zimbabwe
Un film ezali surtout pesa na peso variété samedi soir n'investe na peso ba image oya ba mupepe tout ça là. Est-ce que vous comprenez que ngana beti variété samedi soir na vie mamo bazunga Mario. Mupepe na petit. Variété samedi soir ndo beta maman nge. Maman nge bien. Tant qu'on a beti bo ser moko azunga mbala moko na koti libala. Pour na mettre pas. Ba bazalaka. Bagati. Boto fubo yi. Ta basala ndule na mettre pas. Bino bozalaka. Tika parado bo agiti. Makambo tune so betanga ya. Tuna la di loba ne simpiro javza na episode bi guerrier avait à danger. Donc na beti lo ba krito sala. Via ya kina ba décembre to zagi na e abai ka rozonga. Pour à part wana ngana koma ina na maison mère na maison mère, je profite aussi de saluer mon vieux. Oh ti lelo na recevoir de la forêt. Igwe donc vient nga. Na koma ina ko collaborer na vie. Même maître soka yeto kutana. On collaborer na ko yembo bena opesa ba cri. Te ko pesa ba cri te ngana étudiant célèbre ou représentant na stade des martyrs mukile yebi. Na sala album na wenge musique à maison mère mobimba JDT blend bango na imba na bango. O soda to sona soda. Bino ba tu lelo boyi lelo bwana ba moto boy na ba mamba ba presse. Faut fouiller information. Na ma solo to no so no esala et au sapé 6 mois. To ça. Mangana on CP là, tous en contact après enterrement, tous en contact du sommet, tout ça là. Oui, tout ça là émission où expliquer biso en long et à large ni ne les cas qui m'a ramené à ça parce que ba doit on la mettre pas théâtre, mais c'est pas théâtre. Mettre pas Zarana Victoria, c'est mon bayebi. Pire petit Kester. Maman nangai. Pire petit Kester abeta na Victoria. Ye bozora mambo ebima. Tu n'as pas bango na ka oba chama kelele. Mettre pas Zalako, o azaki ta théâtre regarder. Aki na Victoria. Yango moni tant biso de ces nouvelles on a vu petit na chaka leçon na mutu te to beta pinda forme. Vous comprenez? Viando linga ba esprit to yakana vie to beta maman ngebi to kei na enjili abi petit. Ouais tomoni batama solo makambo bango yoyo bayebi ndaza so mono soin sanga pona via robeto mbata tato tamona vie bango yazala comprendre vie nanga esprit to tambola vie na njili yazala ka to ke via pe so forme via zuya ya biso bo pesa biso na tongo siko to esu na palais to na palais to zo forme via benga biso pourquoi ali biso tempo to la tabna bien teneti biso pe to commune na tongo na bi ovion ngola lisa biso ne to kimai na kepa général de FAO do su forme na kepa Raymond Singa pesinga forme via sutuka ndulo yango no na kotaka Mario donc vie général de FAO bana ko latsa ba jimba mise banda kale pire mutu ya def pire mutu présent def le kutu vie de FAO to sa ba répétition na chetemba na image abimisa mettre pas ya zobina pire yet ya gimita musicien oza vraiment riche, oza riche na makambango, na moni photo totika awa boye. Totika sino aussi sanyo sa awa aussi lelengi. Donc pese lengeza côté yo do photo kutana ye, to ça vraiment émission expliquer biso vraiment ndule nini o penza mettre pas ya sala ki na bozindo nango. Sembo na royembela bino Saint Roger mukile yebi mam. Wo représenter na stade des martyrs devant 80 000 personnes à Tayomo. O Lima. Vraiment Saint Roger a expliqué biso nini elekela ye. Là, tout le monde balobi bosolo na théâtre, bosolo na théâtre, yele indi bosolo na théâtre olela vient na Jacques. Salut Rabi, bosolo na théâtre, bonjour. Ouais, Zidane Abisso. Condoléances. Vraiment merci, pareillement. Bosolo na théâtre sunde nini, abiso na so mamba olela, bino bato ba polémique, bozanga makambo. Non, bosolo na théâtre comme nouveau appellation nanga bato ya bisinga mais comme ministre wana ça sonne mal et bimsako vraiment rancunier le côté mes ministre wala le côté kaluti le côté mais na bato banga nga ndeni nana loko vuma ngana mwana bato belé mwana bakumu papa mwana ba bébé ndeka ba BBC Lukamba ba fe nanga ba odilo mampuya ba kitata de Bundes espoir asuka na Allemagne mwana ba gi basket mona on est à Jordan, on est la coco. Donc deux fois tu vois Koufi, azavuma icône à Baouba, à Salagibana, Bimisi Bana, au Bana na Ebi Bimisi Biso ba coco. Donc on a ça en tant que coco bar. On a en tant que coco bar. Mais na respect à vieux, na ko na ranking A tepo aza icône. On a bimila nga bosolo na théâtre. Donc la question no ba réponse.
Solo siko Kaluji na moni to luka Kaluji simatone poto na mambe bela koloba po mikolo toki ba opota artiste comédien mabe artiste comédien mabe yo za makata makambo na ba opota ba to baza ko tambola bien te mais na bato ba sala bato mabe au mona muninga na akomi mobali nao ya solo wana nani boso na théâtre na tala rappel YouTube it dio po yoka kyango na pesi mama nanga Gabriel mère zalaka fort to bunda pe makambo na sila mwana na yo azabe mwana muninga nao dele ka mwana na yo akomi mobala Zidane mwana oyo mema ça fait mal au mona solo la ngot au mona kuna baninga bampoisonner bango oyo ka kuna muninga mo bakosele makamba violer au mona kuna vraiment il y a des trucs il faut to réparer na monde na biso tant que bako lobela bango boyete nga na bimi lokola Israël bosolo na politique ite siko bosolo na théâtre Kaluji bosolo est-ce que au promettre ngana benga yo okoloba makambo zo loba zo assumer que na obenga o loba ngo bosolo na yo imam loba te ngana bilanga te yo mto zo apprendre nga e bosolo na théâtre yango mikolo bombe salanga papa bosolo na théâtre ve ba kunda lelo pe à son âme encore une fois de plus na bi que Sida Bilé le José de Londres azawana na ba Fantomas Hans ba Mike la Duchesse baza ebele ba Igor 2 minutes vraiment ba déplacer malgré pandémie ba yemati na Panama pour ba rendre ba dernier hommage OK tu as banque na kasi nani tela bien pas monire a rappeler onani tu as telemi o alongwa oh kasi fait dadi kasi fait dadi puis son âme encore donc vraiment to peut daka baoba yango ba to tikala to bongisa etamboleli parce que la mort nous surprend. Ils ont la carte, la carte, Facebook est commis. Bon, vraiment, ça fait peur de vivre. Il y a un faux mouvement, amilengela. Nzambi, tu es bien gongate, tu es bien mokolote, ne ba catholique ba yembaka. Vraiment, encore une fois de plus, bande on a fait théâtre, to lingana vrai, salité à muninga, bombango ko bimisango te parce que là yo finga muninga mona na net. O salir yemorote o salir batu nyonso o basala ne musala moko yango bo solo na théâtre aye on va mettre fin on va dénoncer to ko reverser batonga batu baza ba mitema pasi muninga pe ketch yo nyongi muninga momina abengse na mikili yo nyongi muninga mobali na ayo bala yo nyongi mwana muninga na okolula ete acteur to actrice yendeko nao c'est bon linga na faut et na ba norme Kaluji bomba pardon biso ato na biso matanga Kaluji biso to matanga to okutana nga na ozo rendez-vous na yo na ozo rendez-vous na to solola obisanga oyebi boso na oyebi est-ce que oyebi boso na politique mamba lobaka est-ce que na ba loba est-ce que c'est mutu allez maboko likolo to wasaka bwe OK est-ce que charge yo zu oyebi yango nga na ko ya vers yo na ko ya vers yo bosolo na théâtre oyebi so bosolo na théâtre OK. Voilà Kaluji a outi go popola. Kaluji a outi go so et le pardon. Maman Loso, mes condoléances. Mon témoignage muke na suka awa ndenge papa utaye ko ya pesa so mon témoignage suka wa. Bokutanaki, bozalaki, bomelaki, boliaki to Non, dans la guitare, ça qui est hôpital, ça qui est malade. Abengana kikaka. Abengana kana presse. Abila ki na ozonga. Na ozonga to sama kama minene. To sama kama minene. Abila na zozongi so malose. Ngaye. Ngwana ngaye nzambe. Pesa ngaye. So soki to bi to luka krito songi si mama muke tango dozo jouer krio eningi seki chasa mama lo sosi obala nanu te krio na abebi siango abebi siango bébé calé témoin boza ba témoin bo vivant na vie il faut bino bo loba pour que batu ba yoka ba comprendre ndadi pasi comprendre ngai pasi ça idée à bébé calé muto boka kango juna bombafu jina muto boka kango on a ozo jouer wapi
pas mettre pas une nouvelle oyenge. Souvenir ni ozana ngo ya mettre pas ndenga kebo. Ebele. Le soro yebisa bana mettre pas eloko moko oyebisa bango ni. Jambalola. Prezi mutabatu bele. Atakaki kanda irwa kozongi la yo. Sobo kangele kanda mona zongi. Sobo siliki mona pesa no bata basiliki etaliga ite. Omona kokate 2 jours 3 jours mona zongeli bino. Ye moka bengi bino sombe bino masanga pesi bino bongo. Masina. Comprenez que c'est ressaisi pas. Azo koka vraiment c'est difficile. Donc c'est difficile. Maman lo soazo kokate, c'est normal. Et Zali président naé a Koufi. Président naé vraiment oya formaé. Oya sala que maman lo so azala maman lo so. Donc on continue vraiment. Là on voit maman Linga. Maman mes condoléances. Mes condoléances maman. Tout sur la macamuso ngana bana. Mes condoléances maman. Mes condoléances. Maman tant oyoka ki mettre pas ya ke ipe lelo bazo kunda bazo kote na mabele. Tokufele bele ba mort subite. Maman ba mort subite. Zida na benga ko zida mais na komi dépasser parce que nzamba ko sanga boete obi na leli tellement trop. Kolela nanga ya suka eze pas dadi di kambala. Lisolo aswala isarai bisanga ite ye mutai azwa message mais pour lobelanga tala na moka ke ko lata kaleso na mutu na comprendre que kaleso ya lata za mettre pas abia nande kona yo mama kangaka motema tetu na bipone nini boye nzambe na ndimaki te na yo kendisika ba olela ese omoni po na mettre pas ande kona nga mbali po biso tokuta ba mame waso tokuta groupe salongo toyo ya baunde bayeko ya wana bandeko na ngai ya mibali mettre pas na yambaki na fille de l'Ouest dans na Abidjan en tant que ndeko na ngai ya mobali ayeko sani kuna ba tourner ou bien musique parce que c'est musicien ya zala musicien mais yaka na Abidjan pour mata na avion kuna na Abidjan kende poto bon tango ya ye aya ki place biso enfin ba passagers ba bandai ko vanda quoi na yambaki ye bato nyonso bayebi soki na yamba mettre pai na fille de l'Ouest était eza passe parce que mboka na ba vivaka na ba western ba ni mais en tant que ndeko na nga ya mobali ba congolais ba laki belé ba monaki o na ignorer to na mona te aye na ndenge na eno mais ya voyager ka ke poto tanga komi pe na tonga bisinga alinga nga na sina kiti ngabi omoni poto ondeni ya sex nga ya ka ndenge moko likolo ndenge moko na se bateka ba groupe seki pomba yeyo funa biso yeyo yebo le na ndenge nini na ndenge draga comme de moi pe ozana ba bébé donc les la vienao donc merci vraiment donc ngala on lele take héritier Watanabe donc watalobito lela ye quoi donc na pesi ba mbote na boss live azolanda nga place aza to lela mettre pas bite manix hein to lela mettre pas ok mettre atikibiso mettre pas mettre kene malamu koko tiki bana ya bakatiki bakoko merci vraiment quoi sauter qui pomba et que et puis on passe première fois marambo ça na mboka e swinga lobby to vandi peme na bar monde za ba bouteille za na se tout le monde a policier moi bien tenu policier moi bien tenu abia yo na okanga biloko tout bomela na okanga bakiti nyonso na okenango to bondelie mon conduit pardon abio au chef de l'état lo bibino bo okango to ke souciat ba konzi boyo kaka nanu bo sala musala kitoko soda gangali biso policier to moni moye te bise mon conduit pardon o melanine soda pedra bi o sana sima na o sa assemblée bi guna nga trebe na muta tirbo avant dia bando mela et puis nga so passe to comme na matete ba policier ba kanga bata ba kashine ba bureau de policier moi je na moto
nalandi ye nayebisi ye mokonzi excuse liboso kuna baokanga bato akashine yoka réponse oyo apesi nga insolama abi yo oyo nalati na oyo eza na mutu liputa mama na yo donc merci quoi donc la pomba aleli papa na ye papa bebe bazai oluli bango te nga linga erolinga babebe erolinga bango no beta mobomba ah y a pas la dire na bakisaka mo libanga moko Josiane Oume je t'aime beaucoup Fiston Maël je t'aime beaucoup donc Josiane Oume. Ok, mes condoléances vraiment la famille Maître Paille Mobimba. Donc ça lui se passe qu'on peut Maître Paille. On lui m'a équipé malakimia donc tout ça vraiment un souci. Ouais, tout ça vraiment mes condoléances d'enfance dans la famille. Il y a Boss Chiba, il y a papa Nabiso Maître, Coco Nabiso Maître Paille. Nous avons besoin de kaka ba pesa bango makasi na ba famille na bango. Eza da makambo ya tole la kaka. Merci. Tosolola malamu soki cérémonie esili mais toya wapona matanga ndeko na biso mangwau tolingi pe tolakisa bolingo na biso toza nango na ndeko na biso atiki biso et puis kolakisa pe ke biso awa toza bien organisé et que ANTPC za toujours liboso toye donc pour rendre honneur na ndeko na biso o atiki biso po pe bandeko na biso ya poto bayeba ke awa pe bazaka na bandeko na bango et que biso pe toyebi ke tozaka na bandeko na biso kuna tosalaka nyonso po polémique ezalaki entre biso na bango et Mangwau azalaki parmi moto oyo bato oyo basalaka ke tozala biso nyonso en bon terme makambo ba polémique ezala te tout ça c'est pourquoi tosali nyonso malgré le confinement que cérémonie na biso et salema to respecter mibeko ndenge ezali. Alors, bandeko pona sikoyo na kanto silisi bozonga poto respecter confinement. Nous disons merci na maman nous disons merci pour la geste Sali pour la facilité nga ya nabiso collègue nabiso Jacques Mangwau ndengi wa Maître Paille grand yaya. Vraiment grand merci na première dame pour la geste na ye merci mingi. J'espère que bateau au four au moulin, c'est juste pour ses engagements pour la partie c'est basé à Moko, parce à Naga, tout à Naga et puis bon, l'assistara, à tout moment problème tous ensemble. La diversité dans la réalité, tout ça. Bateau basé au four au moulin, ils le font. Nous avons besoin à la présence pour te remercier quand tu as bien passé le grand geste. Voilà. Donc, nous sommes ensemble. On a vu une organisation où ils ont réussi à côté à Congo. Réussite et outil à une association Moroté. Réussite et outil n'a pas individu. Quand je parle des individus, je veux dire par rapport à chacun de nous, par rapport à ça, il y a bonne volonté. To kusanaki, to sangani, mutu na mutu à Betty Porte, j'en profite pour remercier encore mon vieux Eric Mandala qui nous a aussi aidé. J'en profite aussi pour Falakina Bandande Awa, na maman Denise, la première dame, qui nous a vraiment soutenus, je peux dire à 98% pour la réussite d'abord de l'enterrement. Et puis j'en profite pour nous remercier les artistes. Na moko na effort, na idée, na makamunyo sondene salami pour que tomeka un peu qu'on s'organise, qu'on enterre pour nous biso même na niveau à Kinshasa c'est ka corps réalité mais à Zouaba valeur na yoana ya artiste. Bando bazaki mobiliser awana ba réunion et tout, poser compromis surtout compromis et puis les lots bandeko bazo mise en terre ça ma bientôt. Depuis que sont amis déjà, est-ce que vous en contact avec vous? Merci à Jojo Moulette. Ben na koloba oui so toza content na bandeko bazali banda oui. Toza content na bango tendeni. Toza d'abord na maladie moko oyo mutino ça liberté lelo ya kotambula ndenge alingi. Donc bato belé bazali ko agir pe na ndenge ya musika na mode confinement. Donc voilà.
Et puis, à un niveau de Kisasa, tant que le corps est sur place, ils ont une motivation. Mais le corps est allé ailleurs, enterré au salama ailleurs, vraiment, mingi bazali à bazaka concentré, que Makambo le bien, Nzambe le plus important, Zali Nzambe Ayamba, Molimo Yande Konabiso na Bobo. Est-ce que vous avez tous allés même chez moi à la maison, il a été invité, on avait mangé avec Esobe, avec Graya. Photo, bon, on a battu, on a des photos, est-ce que va dire à segment cinéma au lieu de rôle qui bodon et peut-être lui non, en tout cas, il est démoroté. Il est démoroté, on a blagué. Et puis, grand Yaya, Azaraki Mutumoko, Yakomi Kisamakasi. On a retenu comme parole, on a dit que Bobanga Kateke Po, Nanaza grand Yaya, Naza Papa, Te, ce qu'on a comme Bengangaï. Nasala, parce que tu as besoin toujours de travailler. Et ce que tu as besoin de même dans la liste de publicité au salaire. Il y a winner pour jouer. Bon, Nandenga Zongaki, Nandenga Kego. Est-ce que tu as travaillé avec Grand Yaya? Grand Yaya, Ngaï n'a eu pas temps de travailler sur scène, mais vraiment, il m'a toujours soutenu. On a sur même la période où on a une vidéo dans la période de campagne. On a quand même une vidéo à mettre pas pour soutenir la candidature. Donc il est parmi les Oyo. Vraiment, il était parmi les Oyo. Ndenga na yembi na nzembo ke abaneko pour la génération. Ils ont déjà bon souvenir. Un mort, Bandego Baza, Libana, artiste et comédien. Tout le monde depuis 2020, tu as subi une mort subite. Il y a pas grand, il y a pas qui est mort subite, une crise cardiaque. Un mot pour la Bandego, on va la biso balanda biso. Moi prière, moi ni baboro sengani ni pour la biso. Bah tout ça la musala pour la par rapport à la mort aux Hollandais biso. Liwez ali fait mort naturel. Liwez ali mokano ya Nzambe. Soki totali bao bakenda liboso na biso na bambongo na makasi na tokoye ko tshela bango liwati. Eza na batu mususu tondimaka teke iyo komona liwane liboso mais tomona yango. Bazali ebele tokotanga bakombo te. Donc liwe ezali nzela ya Nzambe. Tosenga kaka na Nzambe nde atika biso na mokilité po jamais osala ngo. Donc tobana kosenga ye kaka nde mawa na ye esika oyo tokendaka po liwa. Donc, na muto on a resenga fanatique. Assemble la pona ngana kufate, tamutu ya okende liboso. Donc, eli yolo baete to tambula kaka na kubanga Nzambe. Na nyonso to kosalaka to insera Nzambe na kati. Po Nzambe pe a insérer bomo ina biso na esika na ye na tango suku. Une question de la fin, une question pertinente présent. Est-ce que Otena a toujours na candidature na? Ya wapi? Ya ba comédien ko za président ba comédien. Déjà on a zali ekoki pona ngai na mwasi na ngai na bana na ngai na bato na zwaka soki naza na besoin ya muleko pona musala. Je crois que c'est le plus important. Merci président. Mais maman Denise Gamoni. Pona maman Denise na kero to baka merci. Nenya tsaki loboko ko ba kunda mangwao. Donc soki acte bien salami faut to ba toujours merci parce que la Bible nous dit Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique parce que quiconque a baraté, quiconque a besoin de bien, a fini la voiture, Bible. Donc, quiconque a ngate na le bien, et où la Bible, mais pas le bien la mingité. Donc, na baneli sous, et ça na verset Dieu. Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Il a envoyé, qu'il n'a pas donné, il a envoyé son fils inou. Parce que quiconque, surtout ceux qui n'ont quiconque ressenti que quiconque a nani, mais pas le belagaïté n'a pas d'anzambe, n'a bungi quiconque n'a mboko yo kisaso, quiconque a refina fina biso notre aliao, mais jamais bouteille la gaye, quiconque a mon nene, a beaucoup fina bandoki nyonso. Donc yanga mikolo na samela Dieu de quiconque a bomelanga banguna ha bosamelaka quiconque. Donc voilà maman. Koufiaza n'importe qui, c'est un grand comédien et Oaza devant Bisso c'est un très grand comédien. Pour comprendre le côté qui est na Bisso, donc voilà un mot na bandeko o baza na poto, va se mobiliser vraiment na mboka na bamboka na bino kuna, va se mobiliser pe enterrement ni za terre uti ko salama. Okoyebisa bango nini
ndenge ozali awa. Na remercier na ba comédien nyonso o na tiki na poto. Donc ndenge ba se mobiliser et salinga esengo ndenge pe na Kinshasa wato se mobiliser. Donc tous alaka toujours unis parce que union fait la force. Ndenge ba se mobiliser pour na Mangwaou et toucher nga personnellement ba se donner corps et âme. Balali libanda na ba confinement oyo na ba coronavirus ba bangité. Donc nzambe amona bango na ba comédien nyonso oyo baza na poto na geste basali et témoigner amour na bango. Donc tout tikanate tous a toujours soudé nzambe ako accomplir ba vena biso to priaka ne makasi parce que to comme na maman moko Satan azo meka ba comédien ako meka pe ba musicien mais neto solaki na Satan habisenga ako meka nano ba comédien donc ba comédien to za ya kolenda. On a beaucoup parlé avec les Satan alors bien nga mebele to za la distraité to za na ba prière to za na ba veiller ozo seka lisusu na otika donc Satan wana solaka na batu pamba te donc soit solé nanga po hayebi ke message ko koma donc Satan lobi que akomeka nano ba comédien après akokota na bata politique yo monzo mone ba okena makala eza kaka Satan c'est toujours yé soka longwe wana okota na ba joueur akomeka soso ba musicien Satan akomeka batu nyonso lelo azomeka biso ba comédien lo azomeki mibale hameka ba comédien na bata politique donc biso soka meki yo okufi bata politique ko meki yo okemakala kozomona soka longwe wana akozwa ba musicien na ba joueur donc Satan azomeka 2-2 donc tozala ya kolenda pour Satan comme na kanda makasi. Donc voilà que le bon Dieu a protégé biso na Congo to sambela makasi po to comme na mukola suka nezo oyo président Zambala aza musulman kozomona mais le kola toza na choité donc tozo sangsa ba prière na confinement oyo yaza musulman ngana za chrétien soki na zui Coran na tangi il pas zui Bible tangi donc tozo pona lingomba te oza muta catholique ozo leka omoni kimbangis kota sambela leka oza muta protestant omoni muta catholique kota na mama oyo tozo kipete toza na tasbir na sombi déjà bobenga oni ni tapi na biso tapi wana mais naza chrétien ozo mona pa nyonso nzamba koyoka biso po to sauver mboka to sauver ba artiste siko so ba artiste neso basili tokotika na nani tokotika na mutu te donc to bondela makasi to kipeli ngoma te to limbisana to se pardonner ozomona toza ba congolais exemple za simple congolais mobali okena paka juma ozana mbongo te ba aider yo mais zala na mutema ya kofuta eza toko kena yo ba komo mono na Matadi na Lubumbashi na Boma bongo mama wana wa au défi ma pas batu donc toza na mutema ya bien to salisa na parce que ngonga etikale muke celui qui a des oreilles entende ozana mutema a bomba donc que Dieu bénisse la RDC. Vive Jésus-Christ. Amen. Amen. Inch'Allah. Inch'Allah.